Habité. Aujourd'hui, on a totalisé 24 ans. Qu'est-ce que je fais de si spécial dans ma vie? Il n'y a que la souffrance. Ils ont bombiné vie. Jusqu'à présent, on s'est battu. Où en sortir? Où met les idées? Et quoi arriver un moment, prophète m'a comme Koya Nanda. Pour prophète Wana, Zaki Kamadi, ya mama Kulutu Nangai, alobi ke, ngande nazabwe, naza kindoki. Papa benganga na téléphone. Asilika. O ki maramba prophète Wana balobi. Donc, ozandoki. Ce qui vit dans les réseaux sympathisés à cause de yo. Abani pena koloba. Parce que les cas qui makasi. Papa abandonné, famille surtout. Et tandis que mon père sacrifié pour moi dans ma vie. Avec la seule espoir à vie pour Nazaki nae. Aussi na bande komone na bande ko raisonner soit ta maman te. Et comme qui na moment mo so ba biso zando il faut ndima ke ozando pour osa sortir. Wow. So ba biso oboma mutu fo ndima. Osala il faut ndima po osala kaka leso bima. Ba o memanga kotanga ba. Oh muto pasa sango amona makambo. Arrivé kuna pas sango la melisa bafuta mbila. Azui mandala la. Anzo beta ngai. Azui mbanzi. Bataka mundele. Akotinga wana matoi. Habiki ndoki nanga eza plus fort. Naza vraiment ndoki ya makali. D'ailleurs, basenga nga kutu turo. Fona lia tata na ngai. Tema passe le kaki papa abandonné famille surtout. Et comme ça soit tana mwana makulu to gona mwana ta mwasi balobi. Bon solo aneta zandoki on peut sabino kindoki. Ba comme que écarter ba tunyo surtout na nzela nanga. Pona lia. Le quoi gama za na restaurant. Il faut cliati ka biloko. Atiki biloko. Akamati na senga ta mwa ndunda pala dami wana lamba kawana. Ou bien na vu fufu wana na lie. Bilo ba clé botika na kamata yango ne ekoma bilo na ngalia pona natanisa ta butu ndako eza munene maintenant na komeka kolala iska ba kazi ba bomba ba kit ba biloko ngwana nde balobi wana nde saki place tanga na sa sasa kokota na ndako te ba prophète wana ba détruire na ba faux prophétie na bango. Comme si fille n'a enfer. Peut-être on a vécu. Et ça à cause de la banque. Comme le niveau. Mais qui n'est pas camarade. Camarade a livré dans la bouzoba. Je ne savais pas que avant d'être camarade ça rappelait. Elle est aussi qui est dans la salle. Je le dis. N'est bien monté. Non, banane ni sentiment batumba ninga bayoka ka eze yangote ngana oyoka. Presque gratuit.fr, le plus grand centre commercial européen en ligne où vous avez tout à un prix presque gratuit. Visitez nos rayons et faites vos achats en toute confiance avec un délai de livraison entre 10 et 20 jours. Ne manquez aucune offre exclusive en vous abonnant à notre newsletter dès maintenant et vivez une expérience shopping exceptionnelle sur www.presquegratuit.fr. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Telegram au +43 681 84 11 84 09 +43 681 84 84 76
63. Presque gratuit.fr. Qui aime payer plus cher? Personne. Bien-aimé dans les Seigneurs, na pamboli bino na kombo na Yesu place na sukolanda ngai nga naza madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien-aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na yeko solliciter bato nyonso ya mite ya malamu oyo balukaka place ya kosunga oyo balukaka place ya kopesa mbongo na bango tala place ya malamu ya kopesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire pour na bana na baza na place ya kolala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien-aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Abandé kotongela ba apôtre ba tinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que na bon ezali malamu abandé kosala pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent. Dans la place ya malamu ya kotiambongo na yo, totongela bana nesika, nzamba kozanga te kopamba la génération future na yo, parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble, et tout tient ma bobo to continuer œuvre to bandi et que les rapides, nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. J'ai Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci infiniment à notre sponsor, Azali Jésus-Christ de Nazareth, sponsor numéro 1 chez Biso Télévision. Autre monde chez Biso qui t'a raté, ça toujours les colos. Merci vraiment à notre sponsor, Jésus-Christ, comme maman dans Zambie, parce que tout ça, la canne, le canne na Biso, nengo messana qui nous promettait qui Biso, de plus en plus ezoko kisama. Merci à l'équipe technique chez Biso Télévision. Là, je vois Denis Monsolo, Louange Montembo, ainsi que Kokodemo et les autres. Merci vraiment parce que dans mon salon qui toko bossa na kata chez Biso Télévision. Bande ko balandi to kutani sur chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble na émission où ils allaient bravo Jésus, Koyambaka où ils allaient plus grave, où ils allaient plus difficile par rapport à circonstances où il est vraiment on a vu la Kinshasa auprès à ma famille na Biso na Batobotani. Auto Yambi Lelo, c'est un homme Asa vraiment un garçon accompagné d'un âge moins avancé mais circonstances où il m'est lié ndé yango etike biso to recevoir ya pour annoncer na bato nyonso par rapport ya circonstances ekomélié par rapport ya mambo ekomélié ezalaki pourquoi ka pesengele komela et to kende mulai makasi to linga to zo le message question to yeba eloko nini o ememiye na kati ya chez Biso Télévision pourquoi ayen awa na bravo Jésus eloko nini o elingi et rendre grâce parce que cette émission bit na moi allez pour rendre grâce na Seigneur Jésus-Christ pour que na oignon se ressemble parce que la Bible nous dit il a écrit venez vous tous qui est chargé et fatigué moi l'Éternel je vous donnerai des repos. Il y a plusieurs personnes au bana ba charge bana ba fardeau parce que hormis ma charge mais tandis que Christ a le bien venez vous tous qui est chargé et fatigué moi l'Éternel je vous donnerai des repos. Dans cette émission yo muto zape na ba fardeau oyo tala biso e muso mona lo lenge ya otika ngote zwana ba fardeau ana tika mo pa nzambe yemoko azwa à charge et en plus yo za repos l'Éternel parce que la Bible nous dit encore c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit sans chagrin. C'est que pas bénédiction un nzambe mais bénédiction oyo occurrence c'est la raté et ça bénédiction oyo et très calation ça la raté le lengo zui et le lengo qui n'est nango jusqu'au bout et tika la kokata na te parce que azam mona mutu te poko ça ni fils de l'homme pour se repentir to lingato ka le message question auto yambi to ebani oyo et sali ki akoma awa na kasa chez Biso Télévision. Monsieur bonjour. Bonjour papa. Yambi le na chez Biso Télévision la chaîne qui vous ressemble kombona nga Shadrach Mawasa. Shadrach Mawasa. Ndeko Shadrach Mawasa est-ce que tu peux sembler Seigneur Jésus, nous te disons encore merci 1 million de fois parce que rien n'est hasard devant ta face. Le lengue to se réunit les sous un moment où pour nous raison que sa grâce pas ina yo to yebi que rosalana biso lokola alpha pe rosuka na biso lokola omega. Seigneur Jésus sunga biso
na début émission na biso petit na fin de l'émission maloba nyonso to koloba awa nguya pe grâce na yo ezala likolo na biso esprit nyonso impire to entité nyonso négatif ou akolinga kotelema komema distraction le moment où tobandi émission ezala nul essence fait par le nom puissant de Jésus totiki émission on a ciel au beaucoup pe na ciel grâce na yo de tolobi lokola selon homme gloire et louange à toi Seigneur Jésus Gloire et louange à toi Seigneur Jésus Christ amen. Amen. Deko Shadrach to sepeli koyamba na sur télévision et l'émission Bravo Jésus et le ronin o emenu awa le lengeni pour découvrir émission Bravo Jésus pe na chaîne chez biso télévision. Et le comme minga eza d'abord nazaki na ba problème aussi qu'il fallait na partager Oh matin mon voix s'il te plaît to quand le merci vraiment. Nazaki na ba problème aussi qui na partager en vraiment na bato. Na bandeko mona mutu ninte na oki ko partager ne pas songa na bandeko yuka. Jeune sœur on a eka kotika ayaka oteka boyibiloko na malewa. Il faut na tongo asenganga aide epsinga memanga oki otika nga loko na memie arrivé que na komi awa tongo otanda bilo na moni batu bazaki ebele ba biso bande pour ça émission. Nde na tu bongo émission eza à peu près ya nini. Nde c'est moi bazaki na bandi ko retenga bisinga eza Bravo Jésus et lobelara ba circonstance ya batu. Na bisi ekozala mie ngape un jour na sala yango parce que naza ba problème nazo traverser na moment où nazo zanga même makasi même mayele. Esinga OK ndenge ayaki kotanga na contact nde na lobaki il faut na leka émission. OK, merci beaucoup. Nkambango ezanini oyo okoko partager na bandeko nyonso bona na biso. Likamna ki ko partager na bandeko eza vie na ngai. OK. Ndenge naza ko vivre pa moment nazo l'exer difficilement ya kati ya vie. Nazalaki mwana mukie na âge ya 4 ans. Maman na nga tant azwaki zemi lokola mwasi nyonso tu lokoza jeune soko zemi fo ba kotika na famille ya mobali bazwa soin na yo jusqu'à ce que okozonga tant ayaki batiki na famille ya mama na famille ya papa plutôt aboti ngai ndeza aboti nga pe esaki un bon moment arumeli pe bwe na kokisi pe 4 ans mama bia na mona pe famille kala magetu nakuta na baya na ngaka na ba coin boy na kendeta pa na biso pe na kende kotala bango ko kende mama kei ka ndeza la mama abi azozonga ai biso kutu grand-mère abi aso na zongi te seka na yaka na tongo po vike pe ba bisenga mama azobila akei pe ana kokoma komi aoki mo mutu pa ndeza ka bia na mela kisi na lala ameli pe kisi alali olala lali aye kosala crise na katikati ya pongi bamemi mama na hôpital balobi na bango déjà boyaki na cas ya ebembe. Dans ce cas matanga pe salemi 42 za matanga salemi fema mama basengaki na tikala papa habite aoki kotikala bongo te eza makela ya liboso mwana ya liboso batika ke bongo te il faut azala pembe na nga pe pembeni ya bakoko na ye mais awanda koya otala bino un bon moment on a yé pour bouer vu que papa n'a pas qui jeune n'a qui maman makasi ba suspend que comme obima famille na bango mutu balia ki mwana na bango famille na bango mutu balia ki mwana bon papa s'est décidé abi aucun jour non plus aucun sous na famille ya maman na ko vana na famille ya papa na komi kokola pe et quoi arrivé tant comme na âge il y a 10 ans. Mama kulutu na ngai ko isa papa na nga abi ndenge nini mwana biso to mona ka mwana te ozwa mwana obala ka pe leki na biso te fo mwana aya ka mona ka biso amona ka ba mama ba koko na pe aye ba famille papa biso pe a comprendre na abi ayam su bazana posa mabitu kande zaki asapezaki mwa mukia ko tindanga na kome ko kende na ozunga na ngapi. Et quoi arriver un bon moment, vu que papa bana basi bazara tellement ebeli na banda ku bakoko na bandeko na basi bana mbele pe bazaki troute na zaki mwana mukie kaka pe mwana mobali na moko tona ko kende koka ko benga papa bia awa mobali na nga asepeli Shadrach atikala awa
soko oki kopesa Shadraki avanda aluka pe Shadraki azotanga to komiseka koto papa habito zela congé ton congé payé kokende na komi pe kovanda pa koko kuna mobala koko alingaki nga vraiment makasi nazalaki vraiment na considération vraiment pa naye nazalaki kokola mwana naye ya suka malgré tout yeba na ne déjà bakolaki babimaka na bango bamisu babala déjà bakenda naye kovanda ana arrivé koko aye kokufa mobala koko na nga akufi kokufa kufi tovandaki na biso pe na koko bien bana na etan baye lokwa bana liboso bazalaka ke basalaka te eloko te yenda konzaka famille so ya lobi likambo ekotikala bongo pour un bon moment akomi kotinda ngai babitinda mo MC eza ba distance okolongwa trajet moko mulai okende kotoka mai takaka na bozone wana ndenge mai ezalaka passe vraiment faut mema MC bidon otiki bidon mosusu memi mosusu na mutu osali so ba aller retour na makolo vraiment na banene na nga ko trouver vraiment normal naza mwana c'est tout à fait normal mais d'autres fois bande ko blesser mon pema nanga et quand ce qui est bon azali pourquoi ka na kende kotoka mai et quoi arriver un moment prophète moi comme koya na ndako pour prophète wana azaki camarade ya mama kulutu na ngai alobi ke ngande naza bwe naza kindoki tanga alobi naza kindoki mama kulutu na nga abandi konyokola ngai ko maltraiter nga pas penda ilekaki na ibaki tena banda wapi nazonga isusu pa papa bakomo pese ba rapport déjà papa benganga na téléphone asilika ki makamba prophète wana balobi donc oza ndoki soki vi na nga lelo ezosimba te eza cause na yo abandi pena koloba na trouver na encore eza nango normal ne kosenga nazonga pa bakoko na ngai kota famille bo papa msu bakoki kocomprendre nga nazonga arrivé kuna nazongi nazoyebisa bango nyonso to bahondima nga te parce que vu que déjà chaîne etambolaki vraiment mulai nga biloko bondimela nga te bolingi nazonga kuna na okoka kozonga esika wana te le préférence kuna opréféré namela ata kisi nakufa na place nazonga esika nazosouffrir mpe nga na kati classe baninga baosala baexamen nga nasala lisu baexamen te nakomi mwana bitinda kozonga paya nazongaki to na meli bakisi po baye koloba gama oloba seke msu makambo azoloba eza ya solo po fike to na bande komela bakisi y avait une voisin azalaki wana amoninga kadi eza ba mikebo na bandi kosanza bi alobi mama namonaki ya Shadraka azomela bakisi bakekuta na poubelle bakisi pende ebele na milaki bameminga mbangu na hôpital babetinga batunga nzambe kosunga nayokaki mwa bien nazoni na bandi su kotanga lisusu na famille ya papa babandi kotangisa koko na nga lisusu mosusu aye lisusu bonga naza ndoki nde famille mama biso balobaka ndoki ya confirma ngo ndoki tata mwasi na nga moko bakomaka mama diagonese alobi ya loti nga bandota mabe bandoto aloti wana asoni na prophète mo babi ngaza ndoki foto kota retraite kokota tokotaki retraite wana na bande kolia te je fais 10 jours sans manger sans boire même de l'eau ata chinois pe baokangela nga so heure à prière na bimi ekomaki na moment moko boye so bayebiso oza ndoki ifo ndimaki oza ndoki po oza sorti Wow. so bayebiso oboma mutu fo ndima osala ifo ndima po osala kaka lese obima esileka wana te nabimi retraite bayomemanga kota ngaba
o muto pasa sango amona makambo arrivé kuna pa sango anjo senga bango mbongo fo badeli wasi boy na boy sango la melisa nga mafuta mbila azwi mandala la anjo beta ngai azwi mbanzi bataka mundele akotinga wana matoi habiki ndoki na nga eza plus fort naza vraiment ndoki ya makali d'ailleurs basenge nga kutu turo fona lia tata na ngai basenge nga fona lia kaka tata na ngai et tandis que mon père sacrifié pour moi dans ma vie azaki la seule espoir à vie o nazaki na ye oso na bane ko moni na bane ko raisonner sur ta mama te azaki moko na bane ko moni comme mon ami na tika ko benga papa biso papa te na benga ye kaka yaya to na kombo na ye pako moyo kabongo na kati classe lisusu na otanga lisusu te j'ai eu le temps na vandi na nga lisusu wana grand-mère na nga moko bana abandaki kosala ne musala ya terrasse vike nazali na makambo eloko kosala te aisinga olingaka osala nini ngabi nalingi nayekola ta mwa informatique aisinga ok na bafutelo nini na centre à une seule condition osala na terrasse l'après-midi na tongo ke centre bongo osali oye koteka lisusu na ko accepter tellement passé les kaki papa abandonné famille surtout et comme ça soit na mwana makulu to bana mwana ta mwasi balobi bo solo aneta za ndoki opesa bino kindoki bakomi ko écarter batu nyonso tu na nzela nanga na grand-mère azwaki idée na kenda à centre na koteka na komo ya oteka pona lia donc grand-mère azali na restaurant il faut client tika biloko il faut pas client tika biloko atiki biloko akamati na senga ta mwa ndunda pala dami wana lamba kawana ou bien azwi fufu wana na lie bilo ba client ba tika na kamata yango nde ekoma bilo na nga alia pona natanisa ta butu so na la muki ba pesa nga mso 2000 francs arrivé centre et ça déjà 1500 ozonga makolo so compare ta bandi koloba ba client ba vandia bazote ndako eza munene maintenant na komé kolala iska ba kazi ba bomba ka ba kit ba biloko ngwana nde balobi wana nde saki place tanga na sa sasa kokota na ndako te bilamba nga bakomé kotana cuisine parce le kaki makasi amina nga mo wana ko yana kande za bata terrasse ba oya yana to sani na bon connaissance ba ki ko fêter anniversaire to sani connaissance aisinga chadrin nga vana na nga moko fo ya moko beta la tour na komé pe ko kende mo boy so na moni le ko sa te na sengi mo frère mo bazaki na cabine mo 2000 francs na frais transport na kepane a pesa nga pe msumo 5000 francs na poche zonga parce les cas qui arrivé chez moi na ute ko tale boy na zonga boy na ngina se changer nga bina lukabilamba na nga eska na tsaki yango bakamati bilamba na nga babwaki yango libanda ozonga la famille tata no biso to zonga la famille maman no to lingi o lisusu ate kindokineza makasi yango wana okokaka te yango linga oboma mama na yo kobota manoka mama no mbala moko a vivre te bongo mutazaki na mugel pasi lisusu nazwi na butuana na ko senga ida na bomba biloko pa ne bona tongo na ozwa na bengi na mina na solliciter la problème na kutena ba singa yaka kasi na yo ozwa
aye wana vi kazaki na mutuka akoti bilo na nga bizwaka oza important azui valise na match na ki kokene na kene pa camarade mon ami azaki na vie na moko asalaka premier jour na kendaki na sai presque une semaine abimate abimane ka so bimi azongi butu emsu olamuki bofungole porte ayo so mena ku téléphone abi na place to carrefour abenganga tiepe sim bien to bandi ko benga une fois lobi yo ovandela nga na ndaku boyeni na ngo ovandela nga na ndaku bo contribuer na loto photo bimaka mwa muke okay na pesika nga na kindaka wana ami oyo okene ovande pana ami na kende ovanda pana na kamasi na kei na lobi te to bima na ye to bimi pe na butu arrivé na butu abisinga est-ce que nga na okota il faut simba cigarette il faut pelisa so to vandi kuna il faut pelisa oye ko lo fumer c'est ngai ba biloko na kokara yango te OK ote ça sembla une fois na meki au sala sembla to vandi ne wana batu bayaki wana na table bandi ko sombela biso na eba kundi un jour te na omela basanga imkameli sanga masanga pe ayo kota nga boîte imaginer to kenda boîte mombe ba boy kuna kota andima futa mbonka pona kota vika eba na kuna afuti mbona koti arrivé na boîte ba akei atikinga et comme vraiment 23 heures déjà comme ta eza funa zonga ndako na pe misamutu akeya rumeli na vanti mutu mo ba wana na table basanga yo za ami ya mutu bonga bi oui mela na yo na komu mela na ngape tanga ya na ebisinga il faut to zonga okepe to zongi na ye aye na tongo aye singa na to kende zandu excuse to kacho excuse on a déjà comment met l'alcool ouais si OK j'ai pas mis no vendre na ye déjà mais il n'a pas alcool te na bana alcool pa na ende au bana alcool na ndaku na ye et le jour les premiers rendez-vous au bobima na ye place de bana comme l'alcool ouais OK vas-y tona tozongi ne pe ndaku wana vike déjà comment quand soule nga zaki na nga soule parce que na bana komela trop te akamati aye singa fofo ngama lobi ndo zabo naza na cop moi ba makasi tokende osomba bilamba aye singa OK essaye toke ne pezando ana somenga complet jean papa basket ya singa bilambo mkonde yango to bonda kubima na ngo na poko ikoki aye singa ba ya ozwa biso akamana mo okende tabo koma nga na okende cop mobe wana yo ba ya ozongiso na ndako na comprendre nga te elo te nga OK toke o eza fête bon arrivé to koma na boîte ngo nga na mela masanga esprit bisinga na mela te abino na mela secret anzo mela secret na mwaka mutu abandi ko solisanga anzo lo ba trick mo na comprendre nga kuté ya arrivé ebisinga olembi nga se wina lembi atoke kasina ke kotika na ndako ko arrivé pe na ndako bwe habité na matiso viki na ebi pe aza mutu abande déjà pe koya na ndako kuna aya 2 fois déjà basolo akana amina nga emona bimina na kitchen na sena tiki mwa solo na ba arrivé na ndako to mata na escalier akomi ko kanga akoma ko amkasinga c'est là camarade oyo ayaki soyo obokendaki na amina yo obanda vande pana azaki ya most mobile azaki mobile amina yo wana pasa mobile ouais alors déjà bobimina yo bika yo kende fit ouais tant bokei zo wana ezaki boîte ouais bovandi yo mele masanga na mele masanga o mele secret ouais camarade ya amina yo nde alobaki no zongiso na ndako place bovanda ouais keta bandi zongiso na mutuka nde andi ko embrasser te ambasenga donc liboso lupango liboso lupango oya liboso lupango to mata donc na escalier po ezaka mwa tunnel fo bo mata na escalier na tunnel wana kanga bandi ko mpasenga ando mosana ebisi ozo mbasenga bondenge nini na tindiki ye onga na dépasser mbongo po na o
amino azwaka bambongo mpona yo nga lelo na posa na yo ozoboya mpona nini nga biposa na nga en quoi na on comprendre te soit clair on posa lelo tobima na yo abingo mokili makambo ndeko Shadrack tozala wana sikoyo tangu obandaki kovanda nanu epa ya papa na yo na age nini oyo esalaki yo okende ovanda ti epa bandeko ya mama na yo nalongaki nakomi na bandeko bamama na nga nakomaki nakendaki na age ya 10 ans okende na age ya 10 ans alors grand-mère na yo aza mama propre oyo aboti mama na yo oui mobala bandeko kovanda azalaki grand-père na yo propre to grand-père propre te donc mobala mama grand-mère na nga abalaki deuxième fois ok mobala grand-mère na abalaki ali du fi ande kolinga o mingi par rapport ya bana nyonso bazaki na ndako na oyo bandeko berger na simaliwa na ye ndeni ya kokoma na simaliwa na ye après bana ye bakomi koloba nga naza ndoki donc wana bana na ye propre bana e propre te bana donc ya koko na biso na bana ne miso basangani bakomi koloba naza ndoki des fois ko beta vraiment na kombo bafuka misanga la babouchon na loso même nsambalo bapaster babi oyo ezokoma ebele de plus en plus pourquoi so moto ala ndoki faut kaka kozwa ye koenda kotube biloko to komanipule nzambe alobi apesi biso pouvoir ya kosala koleka oyo asali lorsque Jésus était venu dans cette monde na mokilo ngano totambolaka Jésus-Christ asalaki miracle Lazare akufaki malamu seki Lazare comment moto aza na ndoki oyo eleki liwa ndoki eleki kokufa te na makasi mais okokola musa okoka kobikisa muntu te na kindoki fu banda kochube bambanzi o banda ko etokise moral na yepo ni makaza ndoki pourquoi tango benga homme de Dieu osala pouvoir nzambe mais ça la miracle pourquoi manipuler moi o bimisa prophétie mobo o eza bien te po o séparer na ba parents na ye o lingo ndimisa ye ki aza ndoki mais aza ndoki ta soi pourquoi tout ça pour la église na biso comme le rôle lié moko boye ya malheur pour la communauté chrétienne pour la société mobima pour la famille moko particulier église comme le roi ali baku to canal moko ya shit pour na bango pourquoi tout ça 100 000 pour na mutu déclarer pour na mutu comment on est jeune homme le roi Shadrack naza boye kitoko ko bimisa na casquette kaza ndoki parce que moi nous allons est capable oyeka na famille batu pour on séparer batu. S'il te plaît, papier mouchoir. De Shadrack. Témoignage est à la ramacasse pour nous édifier Batou. Parce que Jésus-Christ a dit dans sa parole, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans le moment où nous témoigner, si on dit que Jésus le rôle Seigneur peut sauveur, sois sûr que nous sommes les cas qui et comment les passer pour banda une nouvelle vie. Ok. Ndime la yi. Kwa karana yi. Parce que tu es awa, les hasardés. Aïba qui le pourquoi, aïba qui peine à tanango. Ngalo to mona lelo, mais lobi to mona ngote. Mutaza na monopole au mona 20 heures ezara ye mo nzambe. Zala sûr et certain. Le rôle de matambe na yo. Na kati chaîne oyo, pe na kati émission to benga bravo Jésus, to rendra ka le kumu pa nzambe. To que ça le kumu pa na biso batamokité parce que biso batamokité oza batu pamba. Muta bongi na le kumu pa mérité na place o azali ezara ye mo Jésus Christ. Kolelate. À l'état où est arrivé, torti wane leki, ton grand-père yako kufa. Ndeyo salaki ozonga ipo bandeko papa. Tango ozonga ipo bandeko papa, bandeko papa, papa botamaki na mama na papa na papa bazalaki envie to bakufa déjà. Bakufa déjà.
bakufa déjà. Atikaka ba mama leki na ba Ok. mama kulutu na koko na ye. Donc nde batikala bon. Vu que papa babutama kaka 3. Baza 2 garçons na fille moko. Des garçons na fille moko. Bando pa na lopango ya famille to ya ki Pas ma famille. lopango ya famille. Siko banele bapesa papa information ke yo oza na sorcellerie, yo ne mutu boma mama et yo mutu zo freiner o eza ba activité ya papa amona bonheur te. Ezalaki bandeko ya mama babengaki papa babengi papa te babengaka tata mwasi na nga bayebisi ye. Tata mwasi na nga ye pasa maelekti de réveil to batie kaka liboso ya boyaki yango kutu andimaki na zongo arrivé kaka to bacouronne kaka komi mama diagonese. Tout est changé. Tout est changé akomi donc kotraumatize nga. Donc tie pe o lo ba o prophète sa monga lobi na sandoki alutai bandota mabe po nanga prophète sa monga aya to ko ta retraite na ye nde ba ko mema retraite so na fandi ba prophète wana ba détruire nanga na ba faux prophétie na bango. Comme si fille n'a enfer. Peut-être on a vécu. Et ça à cause de bango. Mais comme le niveau, mais qui était pas camarade. Camarade a livré dans bouzoba. Je savais pas que avant nana camarade ça rappelé. Elle aussi qui est na salle. Je le dis, mais bien monté. Non, banandenge ni sentiment batumbani nga bayoka ka eze yango te nga na oyoka basala likambo foza na consentement na consentement likambo na kosala ngo pourquoi après discute ana ami na nga beka ninga ami jamais simba te donc yo oza no bimasha Ça veut dire je suis allé demander bimasha donc et loko basundo les anga valeur. oh là là. T'es pas nzambo za na valeur. Il pas nzamba rejeter mutu te. Mutu ba tu ba négliger et ça mutu nzamba tombola. Et pas nzambo za na corps espoir ya vivre. Et pas nzambo za na avenir. An pe bando ce qui pas peline. Aloba gi nyonso esengela aloba. Aimilia ki autant point que oyo an makase silaki. Mais na Bible tout ce que l'on a comme mwana ya peline etangami te koleka comme mwana an. Ça l'a sûr et certain. Zambi wana so salaki pa an. A osala pe pa na yo parce que alobi asa mwana mutu te pour ça ni fils donc pour se repentir. Nous le même hier aujourd'hui et éternellement. Ba union so ya tambola na bango tika bango te. Est-ce que tika yo? Est-ce que okosa yo? Ayebi mission mutu na mutu sur la terre. Pas ça m'a mission. Tant qu'on est arrivé au quitter pas camarade, na mito mo vanda wapi. Na mito na komo vanda pala da mo benalala na terrasse na e. Benalala na terrasse ne wana. Nde to za bose mbula kaka beti. Donc il faut luka sikolala. Ube fona luka matanga mo seza ba quelque part na salle kuna. Oko vanda kuna oko lala. Oula. Na komata so na kena matanga na koma na nga kolela. Parce que na yo kaka na bana ko ka ba histoire ba ofele. Je me demandais pas si nini bango ba yo kaka bongo. Je me rends compte nga pe naza parmi bango naza na kati ya truana. Parce que na habité aujourd'hui on a totalisé 24 ans. Qu'est-ce que je fais de si spécial dans ma vie? Il n'y a que la souffrance. Ils ont bombiné vie na ngai. Jusqu'à présent on se battu. Où en sortir? Où met les idées? Pourquoi va détruire vie na ngai? J'avais des projets.
dans mon âge, on a comme nango. Na qui cause la paix un père. Ya bana. Mais quelle ça sera mon histoire? Pour la kaka, na olala na simaba, na terrasse. Ata soki moi songa yelelo, a sepe nanga. Na terrasse, ne na la terrasse, est-ce qu'on doit constituer nanga, on doit na valeur? Est-ce que décroche un diplôme? Décroche un diplôme T. Bande konyo so balandi ya chez Biso Télévision et émission Bravo Jésus. On a certains de cas où tu peux voir na scène moi où so ko zaner so le douter au ko jura moté. Parce que mutu monta singa marabota mabu. Mais juste eza ya volonté nzambe moko. Ndenge eme marabiso na lolenge o eme. Mutu nyonso ozwi libaku yo yoka ndeko Shadrach. Azan a besoin d'aide où il y a matériel, physique, même spirituel. La prière, ça m'a ça quelque chose de pas naïf. Parce que quand la monsieur le rôle là, il a âge à Zanango, il a diplômé, Azan a métier mon amour tout. Mais fils que Sobito Sali, au papa Chika le bara titane. Il y a soutenir ndeko. Il y a un peu qui est au Zwaka. Et ça là est que et c'est moi tout dans la montée manaï. Kokabela mutu ezalaka volonté ya mutu na appui ya Nzambi na kati ya mutu. Kokabela mutu ezalaka par force te. Yo mutu oza touché. Yo mutu mambo ekomeli ndeko Shadrach. Peut-être musu yo po au parcours sur yango. Yeba ko soutenir yi. Adage moi le bara soko bela lino te oyo ka passa lino te na mutu azoli la ligne. Yo mutu leki na souffrance mutu po koma lelo otokomi ozongo à travers difficulté. Webi kene na zongo bo eza makasi na ngate kana makasi ensemble. Zala na compassion na kati na yo na ko aider ndeko Shadrach. Même ne fût-ce qu'ata na $1. Zambi aoyeba kozongo selo ya mingi. Numéro ya Oxine, le numéro ya Oedi parce que azape na téléphone te. Ah le voisin téléphone. Un téléphone, mais ils ont un WhatsApp te. Il y a un WhatsApp te. Ah le voisin moni gaza un téléphone mais il y a un WhatsApp te. So muto za na poser ko aider même na t-shirt. Moi ko lungela ta esika lala numéro papa Chiki ezali opérationnel. Papa Chiki a fait l'effort ya komisa. Aide na bino nyonso à travers M. Shadrach. M. Shadrach, na moment où komi, oui c'est possible au cause un peu diplôme mon ça local autodidacte. Mettez nini ozala na mona mutu pour nos sala. So muta mona ni le lobby ke mam o ekomi lo ndeko Shadrach na che à fond pour natangisa yo ozo ne fils que ata brevet ozo na fleur ni. Na couture parce que na linga la couture parce que des fois na bandaki komona grand-mère na bandaki kotonga na kati ya ndako des fois mon pe na bandaki komata kodimine moi batu ba pantalon na yebaki moi métier wana tant pe ba benganga na centre na commencer l'informatique na couture na progresser moi muke parce que na kenepe pas une sœur azaki pembeni voisine na biso yepe moi bandaki kotikela nguma moi porte. Donc soki na kiko mata na domaine wana na mona pe baninga msu ndenge bavandaka bazo sala nini parce que lokola pas déjà ezara na yebi moi kokata déjà eko sala nga moi bien azara pour ça akoma tu ayeba kotonga juste oza mutu ya pona ndeko Shadrach ayeba kotonga yo mutu osala l'effort ya kopesa ta $1 na yo au prix ya papa Chic na numéro ya papa Chic o aider ndeko Shadrach azongila les informations pas à la utile dans la société. Ndeko Shadrach, comme concept, c'est un groupe ça yo en achebiso. Le lengo passé une mission. Il est sûr que les a volonté en Zambie. Sur otali na Bible, le moment bas na Israël, ba nek vivre na kati Égypte,
Bah, s'attendait même pas qu'un jour, bah, on appelle la maboka Pharaon. Mais le temps où est komaki, tant Moïse a longolé bon na maboka Pharaon, mais bango bazala qui étonné. Passe au yo moni, au continent na ngoso tesokate. Yeba ke nengo yi, nengo leki na émission, nzambo otika yote. Nyonso ekomela aussi facilement. Ok? Kolela ki. Merci beaucoup parce que témoignage na yo et ça li effort ya ko édifier biso, ya ko édifier ndeko mosusu oyo ana ba difficulté le moment atali yo a eu prise de conscience. So kazaki na poso osala mabe ko ningo osala mabe te. Surtout au place na ma télé ma casse nos églises. Église eza wana au milieu du village. Église eza lo la lampe, eza lumière, eza poli. Eza bisika ya ténèbres te poto kotsaka bato na libungi. Tango osala mwana mutu mabe. Mais yo po obota. O nyonso tololi na se to futa ngo awa. Pourquoi ko torturer mutu? Pourquoi ko maltraiter mutu au tel point que oyo a ondima to aso asime makambu, mais eza consentement na été, eza volonté na été. Ba pasteur na biso. Bozongela nzambe. Mission ezali ya ko évangéliser, non ya ko séparer ba brebis. Parce que yo mo Jésus azo le jour na kozonga na moki. Est-ce que na okuta kondima na kati ya bato? Yango nyonso to omona. Kondima ezo sila même mawa. Ezo sila na mitema bato. Ndeko Shadrack. Tu ko numéro de téléphone. Oh muta ko la façade ya rubenga yo juste un appel normal. On peut passer numéro de téléphone. T'as la caméra no pesa. Plus 200 Plus 243. Plus 243 83 00 26 939. La plus 243. Plus 243 83 83 00 00 0 mi balé. Ouais. 0 mi balé après 26 939. 939. Ça assure que Baobinga yo notamment ça l'effort que Ozala un peu apaiser la circonstance. Merci beaucoup na bandeko nyonso balanda ki biso na émission Bravo Jésus pour la histoire autour la ndeko Shadrack. Même biso mona kati awa ya plateau tozu édification et to moni lo lengi oyo ya koyeba ko vivre parce que le monde est si méchant par rapport à bato bazali mokila nzambe eza malamu mais biso bato toye na se na muyawa to luka toujours be intérêt propre na biso non que be intérêt pour na osuna muninga za pembe na yo. Ce n'est pas ça. Il faut to sunga na rabaninga o to za pembe ni moko. Il faut to éviter ko sala muninga mabe. Mabe za lo le lamba pembe. De fur et à mesure au sali muninga et comme le roi tache à noir to ya rouge et vani na kati lamba. De fur et à mesure les autres na ti la baby. Pourquoi on sala muninga mabe? Pourquoi on cause la muninga likambo? Pourquoi on peut sa muninga likambo o ya yebité? À faire du compte. Ozwani. Tande ko Shadrack le lengi ba maltraité, le lengi ba nyoko lié au tel point comme que no koma ti et pas mutu o azali homosexuel akomoninga o tekaye sans porter à la consentement naï. Ah, c'est choquant. Merci vraiment à notre sponsor Jésus-Christ de Nazareth parce que la grâce na eux de chez Bisso et ils sont toujours à top. La grâce na eux des missions pour Jésus de fur et à mesure et qu'il est toujours le compte. Merci aussi à vous papa Cheikh Moukadi pour que vous opportunité de représenter l'émission à Kata chez Bisso télévision. Merci à famille Moukadi là je vois maman Lydie Moukadi, Junior Moukadi ainsi que Megan Moukadi, toute la famille Moukadi. Merci vraiment. Merci aussi à Dinish Monsolo parce que yende mutasala ke tout monde auto monde na kata chez Bisso télévision ezala lolengi ezaleli na propreté nyos. Merci et merci na pour na Dinish Monsolo. Zambi likula zo mona un plus oyo bakisa na kata chez Bisso télévision a obakisa pe retour pa na yo. Merci l'équipe technique nyonso, merci na Thomas Fabien. Merci vraiment la bande nyonso balanda ki Bisso a na kata chez Bisso télévision.
Merci aussi à ma famille Sinando Kumubumba, je vous salue. Zambe akobate la biso. Soki nzamba zongite to kosala effort ya kokutana na ndeko Shadrach parce que na yebi na simi mission oyo quelque chose ya malamu yesala na ndeko Shadrach. To mona na vidéo on allait sou ninga zalelité. On allait sou na forme on zalelité. Eloko asiki baksa na vie na ye parce que atie makolo na yebisika malamu. Je ayebisaki Moïse bisika nyonso nyati epesa melalo. Tant Moïse aleki n'époque na ye Josué aye et salamaki lo lenge moko pe pa Josué. Biso pe lo rola maloba wana loba mana muki. Avant ngana botama ndepe to satisfia place o. Mutu nyonso nyataka makolo awa. Azonga lo lenge o ya kiti. Quelque chose est changeaka. Parce que awa to komisa ne Jésus to chaka ye au sommet ya makambo na biso nyonso. Soki nzamba zongi te to kokuta bande ko balandi. Bye. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.